Oui, bonjour, bonsoir. Maman Bijou, alors c'est la vie aubergine. Maman Bijou, le loiseau lamba pondu. Nazo la qui s'habille au teke, mais maman Bijou, azo lamba pondu. Et koki kosunga, jeune fille, maman Moussousou, a intéressé à aller dans lamba pondu. C'est un mot vraiment facile. Nazo kata aubergine, nga. En attendant, na fungola ki moto nga. La te mai, la te pondu nga. La te monda mbisa kokauka na kati. La te mai pondu na mbisa kokauka. Pona ka moi solo Ngayo nazo kata aubergine nga. OK, maman Bijou le bigo landa ba recette, bo landa neni ya lambaka. Donc eza bien, eza ka kutia ba impuisse. Na kati ba foyer mususu quoi. Mais mutu mota leki muninga mutu mota lamba koleka muninga donc biso nyonso tutuzana toyekolaka. Mathématique asuka na 1 plus 1 égale 1 mais kolamba et sila na ngote. Nga Bijou nazalia na linga ko apprendre chaque jour. Mo fonction na ke pa ya na nga lili. On a dit que pondu lamba malon ya mo batira pe mwamba quoi mais alamba ki pondu na ya ti monda mwamba na okaki on kitoko makasi donc la kisiki mutu akola à chaque fois ya lili quoi moi ça papa Oscar nga lelo na olamba ya pondu kana mafuta mbila pamba na otia mwamba te na ebike ya mo pe bataka nguba rotuta nguba otuti nguba elemba penza mingi te za neti mbuma nguba siko ofongeza nguba ya mai okoko tia pina kati ya pondu pondu na ngai ezotoka na mai ya pamba na mbisa okako. Ma copine privée, bijou quoi. Bijou na kin. Ma jolie. Ma guille, vous avez la carte qui vous organiser barbecue à le 19 juillet na ebike kozala kitoko makasi donc bato ba ozala décider quoi ba maman o ba lamba rasuka loka ba maman na nga bolingo donc deux fois te vous allez jamais décider la cuisine à maman Bijou parce que nga la lamba na ngai la lamba presque chaque jour je suis là pour na kolamba ezelo mo na linga na kola bata dinzungu na za nga fatigué te c'est ça. Maman Rita la biso moko quoi. Moi ça y a des îles en Suisse. Ariane yo na yo ka ko souter quoi. Moi ça y a des îles na biso moko na Suisse. Comme on a Maman Rita. Moi ça pasteur na biso pasteur Nzimba, maman Martine. Hey, maman Martine, maman Boboto. Ce cassé tu komelo et ça langa très bien. Ou mela na yo moi ça za rende boy. O basi bazala ka mabe. Non, ya kitoko ya malamu pe bazala ka kwa ya caractère malamu bazana bango. Mingi pete ko moko si na ba makambo. Moi si ya za ka mabe na kambo. Alikambo ni basamba alito imoto yoki koto. Yoki pe kote mususu. Ça aubergine bolimbisa courgette na ngano mama fait na kata pour vidéo ekende mukuse mais ilo na kati zaka déjà kwa courgette na nga yango eza la sous forme ya concombre mais o eza concombre te batumsubi bataka concombre na pondu bon c'est pas mal mais nga la courgette na aubergine nanga et puis on va ça poireau maman Srid moi ça papa Didier
maman la Mariette na Mélissa yaya nanga moko propre ya tanga ya sweet bisou nalingako mingi yaya na ngai Jeannette moi sa papa Velas bumela na yo toyebana ta 30 te wana vanda na oyo yaya bolanda ba recette nanga bosabone na chaîne nanga donc eza na oka masola pamba te tolambaka pe ndenge eza na olakisaka bana na olakisaka bato ba mélange ya biloko nini na otia na kati ya pondu nanga et puis esili donc eza nango facile ntango nazosalamba boye pondu nanga eza na mwa moto ya pédiase mais ezotoka déjà autant na mélanger biloko na niki biloko nanga tuna bwaki na kati eumela te ebeli yango. Yali besa ya moto batika yo ya langa moko ya langa privé batika yo bazwi wapi kozana ya boy Dalida Nogueira petite sœur nalingi bino mingi donc boutique na Congo boutique Bijoudor na Balari numéro 79 en tout cas bozangaka te boyaki belé bana Congo bana ki ba marchandise na biso evandaka lisusu te parce que tokoma na biso mingi kokotisa kofournir epai ya bato parce que moto akoya boye tokoma mingi kozwa bacommande moto akoki koya boye alobi ke biloko na kati ya boutique eza te tokoma na système eye eke système a bien c'est bon donc on a l'habitude 3 maboki ya pondu na kotia nanga project nanga mibale na ti aubergine moko tellement lokola machine nanga et koki nango na biloko déjà na sina sali na koki te kozela project wana na tiango na kati et puis machine nanga na onika te pona makelele d'abord on a sukula déjà bilamba makelele ezali mama bolingo nalinga bino mingi parce que bozala kati ya motema groupe nanga moko lelo problème nayebi ke oui boza wana c'est ça et puis problème eroya te ba problème ka ya ba fête c'est moi mai pona okima makelele na ke bonika biloko nanga moi place ya musika c'est ça appareil nanga yango oyo on a niqué la mélange à biloko nanga nyonso okende musika te kuna biloko ezonikama oyo natiaki mbisa okauka moke natie mbisa okauka nazwi pichard nanga okoki na mpe kotia Thompson comme tu veux mais nga na préféré natia nanga pichard bato mingi babwaka basoso nga na tie na tiaka na nga na basosa waaw parce que ça dans notre sauce à tomate
Donc natie pondu, natie mbisa kokauka ndambu, natie pichard nanga, babilo nanga nazonika yango wana eza wana. Ekotikala kaka na bakisa matungulu na ndembi parce que nanu bomoni yango te na tia matungulu nanga ndembi nanga na bakisa courgette mosusu po eza 3 maboke puis maboke eza ya minene. Akwa mama besa kanga ka tala liboke ya pondu. En direct na Congo pondu 2 fois dit. C'est ça. Cause of biloko na wana tie kuna na otia a. Courgette nanga, aubergine nanga, courgette na aubergine, deux biloko eza déjà a. That's it. Na otia ndembi et puis na kati matungulu na tie na niki lisusu na ke na niki yango na ina sangisi donc ekoti pondu ekoti mbisa okauka na tie epichard après na niki courgette nanga na niki yango na aubergine na rodika matungulu na rodika poireau tant na silisi biloko nanga nyonso tout pas vidéo ke mulaite kazu mafuta mbila nanga na soupi. Non, si ça se passe pas mal, faut t'amener là. La tie épice rouge. Épice rouge. Bah tout ça va tirer ail, mais là on peut nous donner un ail. La tie épice oyo. Et puis la kangi ni pondu là c'est fini. Et si ah ouais, on continue après. Et tu as les biloko na tangi ni wana. Tellement le qu'on a dosa la sauce. Soit kotumba ah non nika suma tungulu na niki poireau après na tie mafuta mbila nanga na kangi réchaud nanga 1 heure du temps na tia on a moi moto assez 1 heure du temps pondu ebeli donc c'est pas difficile pondu na tinga na tie mbisa okauka na tie epichard na tie na kotia na tia matungulu na tia ndembi na tie aubergine la courgette et puis c'est fini. Pondu nanga et tikali na moto 1 heure du temps pondu et beli. Si ko na makamotali ko saisonner soso. Soso eza c'est soso à makasi. Na sala nanga ngolobi. Kema lokwa na sala nanga ngolobi na lingi biloko wana ekota déjà na kati ya elembisa soso parce que soso eza ya makasi. Na bandi na épice oya poulet épice nanga poulet na sopi attention chérie pas te blesser remets c'est ça va laver les mains après moutarde moutarde kisi tango penza po lembisa ngo penza moutarde po nani poulet oyo et lamba malina tumba ngo lelo te na tumba poulet na lelo te na kota poulet oyo lobi na four na ze pisa ngo lelo evanda kota ba pisi na tie pisi wana ya poulet na bakisi zinf o ba d'autres ba bengi zinf na français eza moutarde. C'est moutarde là. C'est moutarde là. La carte citron là.
nasopeli citron parce que eza soso ya makasi. So eza soso ya pete natiaka citron te. Soso ya makasi nasopeli citron. Die Schimpansen sind süß, vor allem die Babys. Ja, und sie haben eine wirklich schöne Insel zum Herumklettern. Die Mama trägt ihr Baby immer auf dem Rücken herum. So. Naja, es ist ja auch noch sehr klein. Und so Na ist préféré natia mwa paprika moke. trotzdem sicher. Ich hab Hunger. Nasopi paprika na nga. Was gibt es denn da? Et puis na mélanger yango. Ich habe noch keinen. Natie na nga kaka citron, Ich möchte die Pommes. moutarde, Okay, eine Portion Pommes. natie épice ya soso, Dauert nur einen Moment. nabakisi paprika. Haltet die Schale En lieber mélangeant hinten, siko na maboko. damit die Pommes nicht heraus. So na mélange yango na maboko na oyoka so mungwa na nge ekoti bien nakokobakisa mungwa. Komm, das schauen wir uns an. Ayo nazopise soso na nga, soso ya makasi. Bato mingi donc bayebisanga mama biso tumba soso kitoko makasi. So ezalaki ke bato surtout baolia yango baliaka pilipili akozwa pilipili ya poussière na sopi likolo. Mais eza na bato baolia yango mosusu balingana bango pilipili te. Ja, was das alles essen kann. Na soki eza deux na okosala ya pilipili na ya pilipili te. Das ist ja Donc c'est ça. dann haben wir Na soso na nga ekoti nango biloko mingi te eza nango simple kaka moutarde oyo na citron na épice. Soki olobi na opréféré nakoti yango na four. C'est ça. Wir müssen ihr jetzt noch eine Spritze geben. Ça. Biloko ya mama biso alakisi bino lelo yango oyo. Hier, Rita. Natie na bamungwa. Wirklich auch nicht. Wir brauchen hier dringend unseren Elefantentrainer. C'est bon. Rita ist abgehauen. Sie hört Nabisi nicht yango. auf mich. Nazwa aluminium na nga likolo. Nafiniki ye et puis c'est fini. Soso na nga yeyo. Okay, gehen wir noch ein Eis aussuchen. Halt, halt! Der Elefant holt Alors lelo mama biso alakisi bino ndeni assaisonnaka soso na ye et puis nalakisi bino biloko nini nakotisi na kati ya pondu. C'est ça. Elefantenkios. Oh je, er steckt fest. Wir brauchen Hilfe. Oh je, der arme Elefant. Es muss ihm doch jemand helfen. Kinder, geh mal weg. Das könnte gleich gefährlich werden. Bist du ihr On a endlich? tika ye ata ti lobi na ba 12 heures 13 heures nakotisi ye na four ntango na kosala ye donc efiti soso ebeli kitoko donc biloko natie nde moto obongisa soso. Jetzt bist du wieder befreit, du Arme. Du machst Papapapa regarde na épicé soso na nga Rita, schau. natie ye zef Die magst du doch. natie ye épice ya soso nalakisi bino nasombaki yango mpeka na Kaufland. Natie mwa ndambu ya paprika, natie citron. Soso moko natie citron ya mobimba. Et puis c'est fini, natie mwa ndambu ya mungwa. Pour na soso nanga kotumba lobi na tongo ekoki. Lobi tongo na kote na four asa lembi. C'est bon na sukula maboko. Hier könnt ihr uns abonnieren oder En tout cas bandeko na nga nalingi bino mingi lelo mama Bijou alingaki kaka kolakisa bino ndenge nini ye alambelaka pondu na ngai natiaki mai ezwi mwa moto parce que eza bapondu ezalaka ta mosusu ezala batuti lelo balie lelo te pondu yango ta mosusu esali nango une semaine mois na congélateur donc semie na bandaka nani na mai nange ezwi moto nazwi pondu na kotisi ye ntango natie pondu nafungoli mofiniku nayepa mwa basolo wana ya ngai ebima nanu pondu yango esili te parce que babiloko mingi nanu natie te pondu oyo na olamba yango na osali yango na kaboli na ta mosusu na 2-3 nzungu natiki yango na congélateur bavika ya bapese nazwi pondu na nga natie mai natie pondu mai ya moto natie pondu nafiniki nalongoli mofiniku pondu mwa banini wana ebimi solo wana ebimi nazwaki mbisa kokaka ndambu natie pichard na katikati ba aubergine na nga na niki yango na courgette
na kotia poireau na konika na tungulu na niki non surtout na koti a tant na koti a na tie mo épice na nga o ya bagemise ya ba nini gemise en français ya ba légumes après na tia mafuta mbila donc ce na meki pe na moni ke wina bakisa munga na obakisa na nga munga donc c'est ça mafuta kangia on mufiniku et puis pondu na nga na tika nga tamwa 1 heure du temps na moto assez pondu ebela kitoko soso na nga pe na sina la tsibino ndeni na saliango nazi soso na kaboli na katikati batumi bakata yango na tolo menga na kati na système na ndinga sima mkongo na kati soso na nga na tie moutarde na nga na kati na tie nani épice na nga oya poulet na tie ndambo ya paprika et puis na tie citron na bakisi mwa mungwa moke na finika on na bombiango lobi na tumbi. C'est ça maman bijou a lobi beauté ne kolamba moi si bayi bakela comportement cuisine donc c'est ça il faut ça la complet conseil nazo pesa pour na ba jeune marié ba jeune fille il faut ko yekola kolamba tu vois exactement que maman lamba ka yo liaka maman lamba ka yo liaka Cynthia cuisine zawa. Donc il faut que vous lamba, il faut que vous lamba bien. Christelle moi na ya Rosette, il faut que vous lamba ka. On a ligi bino mingi, maman Jackie, maman na biso ki Jabron, maman Yvette na Hollande, maman Viviane, donc maman Marceline, maman Chantal, maman Jolie et puis maman na biso qui encore boleke belé na linga bino mingi bo s'abonner na biki bosi bo s'abonner bo zora ba vidéo na nga bo partager ipa ya bato so ki bo bisa bango bo s'abonner Bidor TV nde makabu donc Bidor TV masolo ya sika donc eza na ba conseil eza pe na ba recette en tout cas na lingi bino mingi donc tout ça ensemble de la loba toujours bo mesana mama fina pour mesana yo kuto so mesana kala fatu boka bisous.